RD Congo Info. 5 minutes avec César Ngadi. Merci de votre fidélité. Ndenge Bolandaka émission Oyo 5 minutes Oyo Zwakabino. Plus ou moins 5 minutes ya pamba pour Mututu azala temps ya kotala yango parce que on a poto donc mutuna mutu azana temps vraiment ya kovanda te ba 1 heure de temps yango to salaki concept na RD Congo Info pour permettre bino botala yango donc elobelaka actualité lelo actualité ya lelo na kanisi boyebi na communauté congolaise ezali lisolo oyo elekaki na Belgique ya pasteur oyo bakangaki ye na ndaku ya mwasi moko ayaki po asala ye soki ba délivrance soki nini apakole mafuta asokola ye na vin rouge yango na lelo tokolobela boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi tosalaka jugement te tokotelaka mutu te topesaka point de vue na biso te bino nde mutu botalaka biso bopesaka ba point de vue na bino donc totuni batu boyebi ke biso totunaka gauche totuni droite totuni batu balobi mais ba mama pe basi na biso ya ba congolaise ba komiko exagéré avani na ndaku na ye ayoki mutu pasi ou bien bazana problème na mobali na ye akolika asisa ngona yete o bolukelanga pasteur abengi pasteur mais pasteur azali pe mutu lokola yo lokola ngai donc toluka ndenge balobaka ne cherchez pas le diable donc pasteur azali mutu pasteur azali mutu yo soko bengi pasteur na ndaku na o ya ko sambelela ngai nazali nga moko zo bengi na ba 23h o mobile na ngazate yo zo s'attendre na nini to lobi teke ba pasteur nyoso tute o to tunaki ba lobi teke bazandenge moko mais ba lobi ke ba mama na biso ba kenaka ba église ba pesaka plus d'importance na ba pasteur le mususu koleka kutu ba mibali na bango na ndaku wana totunaki kote mususu tokepe totuni kote mususu balobi mais non ezande ba pasteur mutu bakomi ko exagérer bakomi ko luka basi ya batu na kobombana na sima ya carapace ya musali na Nzambe pasteur aza kotuna mwasi ozali yo mona ndaku pourquoi okobenga mwana mwasi wana aya kosambela na ndaku te yo ozokinde ko sambelela ye na ndaku na ye ezali nde ba pasteur mutu bazali ko profiter na basi oyo bazali faible parce que toyebi ba pasteur ebele et comment makambe ebele pasteur bakoma okanga bango abimi na mwasa batu pasteur abotoli mwasa batu ezali basali na Nzambe mutu bakomi kolanda musala yango ndengi elongo banite parce que mama na soki abengi pasteur ezala bengi na tongo na butu azo s'attendre na rien donc azana confiance na musali na Nzambe mais basali na Nzambe mutu bazali ko exagérer yo zo kendo oloba osokola mwasi wana zala mutakala bo skizenga terme photo loba ndeko loba mwasi wana zala mutakala a osokole na 20 acha ba mafuta azotuna soki mobile na ya ozala te o mobile no ifwa zala te est-ce que idée ndenge wana déjà ozomona ngo eza idée moko saine ou bien eza idée moko mabe déjà donc boyebi ka na 5 minutes ndeko lobaka bino mutu bozotala biso est-ce que boyebisa biso soki ezali faute ya ba pasteur ou bien ezali faute ya basi na biso o bakendaka et pas ya ba pasteur donc ndenka tolobaka na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sur votre site RD Congo Info. Derrière la caméra, c'est Joe Flèche. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Mais n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. RD Congo Info.